bana basi babanda kofinga bana mibali. Oh banani bazoya minene. Ba maman nde mutu bazoya minene. Hein? Batata bazokonda pourquoi parce que baza isu na mbongo te bazomela masanga ya nini ya makasi. Mais biso basi to komi na mbongo parce que bazali ko défendre biso mokili mobimba ba komi ko valoriser biso tozana mukolo na biso pe ya journée ya ba mama oyo bakabela ka biso mbongo ya ofele alors batata ba komi batu ya pamba na kati ya société nde place onga na lobaki te oyo eza bongo te na kanisi pe na bakoko na biso te soki mwana mwasi azali na bizaleli ya mabe na mboka ezalaki bana mibali mutu babandai koloba yango te ezalaki bana mibali babandai kobunda te ezalaki kaka basi bamoni mutu oyo akomi mbuma mabe na kati ya mboka na biso akoya kobebisa bana na biso tata na bana tikala na ndako ngana ke ishai tikala kolamba bafuta unakozonga na kupesa obula fufuna ni soki ozwi mbongo ozali commerçante kolakisa mobali mbongo na yo te parce que soki olakisi mbongo lobi okobamba liputa ya chinois. C'est là où tu as pris les deux na lobi oh ingratitude nini ya moi c'est ingrate moi c'est ingrate pourquoi pour que haya kokoma na wenze awa iya tata nde mutu atindi moi sinanga kende oteka misale komi basi lokwa nde biso ba mibali ba violaka biso nde togangaka omoni te keza pasi yo mwasi to biso basi to gangete to tika pe ko violer mibali bango moko ba ko ganga te ke basi ba violaka bango. Merci beaucoup maman Judith ngana lobi boye eloko nyonso soki eza ya malamu eke eza ya solo soki to telemeli yango batu mokili mobimbe koyoka biso. OK pe okomona ke nzambe akotenga salema eza na ba loi mibeko nango ezali oyo eza ya leta te oyo eza ya batu te me mibeko ya nature yango moko ezali ondima te ekosala nini ekokokisama pe ekobeta yo ekofuta yo ekosala yo boye ozala mobali ozala mwasi tolingaki pe tolobake violence eza na sexe te violence ezali likambo oyo mobali asalaka yango mwasi pe asalaka yango biso toboyi te même koloba te ke bana mibali basalaka biso mabe te tondimi yango noki tondimi responsabilité c'est vrai asalinga mabe siko nga na kosala nini pour que mabe wana tobundisa yango esala nini esila ou bien mabe esilaka te mais tobanda ko diminuer yango biso toleki bana na biso bayepe bazui mukumba oyo komba tozokende nango parce que oyo nyonso tozoluka kimia tozoluka harmonie tozoluka stabilité tozakoluka respect mutuel tozoluka amélioration ya ba condition ya mwasi na bonjour na balandi na biso tout ya JK télévision ba balanda ka biso mokili mobimba na pesi bino mbote parce que na ebiete bokozala ebele makasi pona kolanda émission na biso tolobela nyonso ezongi lisusu. Il y avait beaucoup de gens qui me demandaient maman Judith tolobela nyonso ezo kanate ezo lobanate qu'est-ce qui se passe. J'avais seulement na chaki déjà moi pause moko boye mais voilà aujourd'hui des retours avec ba sujet moko za très sensible. J'espère bien que sujet auto kobanda kolobela et ko toucher papa moko boye et ko toucher maman moko boye akota ki déjà na kati ya erreur mais à travers émission oyo azongi muto à comprendre non je ne peux pas faire ça cet homme parce que ça moto pe lokolanga je ne peux pas faire ça comme ça je ne peux pas utiliser mes enfants parce que ça papa na bango à travers émission na biso tolobela nyonso lelo toza kolobela droit ya bana mibali. Est-ce que vous savez aussi que il y a journée internationale dédiée aux hommes? Est-ce que vous le savez? Je vous pose la question. Je salue JDK Moupa au Soda Potonoko International à partir de Paris. Je vous salue mes étoiles. Nadia, Jebé, la femme selon Jésus-Christ, je te salue. Ma chérie, je t'invite toi aussi un jour de participer
l'émission Nabiso, parce que tu es femme capable, femme sage. Je t'invite aussi de contacter notre ONG pour défendre les hommes. Parce que c'est trop. Je ne peux pas parler beaucoup. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis avec la servante de Dieu, la présidente de notre ONG ou fondation ou association. En même temps, elle est votre servante. Elle est là pour vous servir. Fabrice, si on parle de même langage, tu peux confondre la caméra pour Nayamba, notre invité qui est Dada Georgine. Je te salue, bonjour la grande. Bonjour madame la journaliste. Comment vous allez ma soeur? Nous allons bien, tout va bien. Zambazo Batelabiso. Merci beaucoup ma chérie. C'est la première fois de passer chez nous. Je sais que ça ne sera pas la dernière fois. Tu peux te présenter d'abord qui est-tu. Mais moi je me suis passé voilà. Mais tu peux aller en profondeur pour te présenter. Merci beaucoup madame Judith, madame la journaliste. Na sepeli mingi koyambangai na plateau. Ok. L'émission Nabiso tolobela nyonso. Na émission Nabiso tolobela nyonso. Yes. To bomba iloko mo. Non. Na ya se ambeto tokoloba. Na ya se tolobela nyonso. Oye kotonga biso. Yes. Na oye kotinda biso ke na nzela ya mabeto zonga na nzela ya malamu poto tonga mboka na biso. Kombo na ngai madame Georgine Gakumbi Manango. Na ko épargner batu na makambo ebele. Je sais. Parce que toza bandeko soki na lobi na tanga siko bao batanga te bako sa sentir lésé. Oui. Soki na lobi na za marié bao babala te bako se sentir mêlé. Yeso. Alors tolingi nde biso nyonso elongo na babala te nyonso batanga te ensemble tolobela nyonso pour notre tonga mboka na biso. Madame Georgine Gakumbi Manango, nazali présidente de l'association Action pour la lutte contre les violences faites à l'homme par la femme. C'est très important. Maman Georgine azali moko nabino, mwana nabino, ndeko nabino, tata mwasi nabino, koko nabino, oyo azali présidente ya association etali makambo oyo esuaka bana mibali oyo basi basalaka bango. Mais biso toye pona kosala nini na ko dénoncer yango peto bundela yango elongo na biso basi na bana mibali poto lobake eloko tozo sala ezali malamu te ekotonga mboka te poto kende liboso yango wana na mukuse toye kokutana lelo na mama Judith pour que tolobela yango oyo ezali émission na biso. Ezali honneur pour na biso na Jika télévision émission na biso tolobela nyonso. Ba étoile nanga boyebi ngai boyebi mama Judith azanani. Mama Georgine tokoti mbala moko na mama na likambo. Epai na yo mobali azali nani? Epai na ngai mobali d'abord azali chef de famille. OK. Parce que tolobi nano esika wapi nzambe atieye nano yende nano mutu après nzambe ezali mokonzi na biso Yesu après Yesu ezali mwana mobali après mwana mobali ezali mwana mwasi wana na kati ya Biblia. OK. Na constitution na biso na code na biso ya famille mwana mobali azali le chef ya famille parce que yende akenda kobala mwana mwasi yende mukolo entreprise. Mais ces jours ici, ça ne se passe pas comme ça, madame. Nakati yote, il y a aussi des femmes qui dotent. Hein? Il y a des femmes qui ont des moyens, madame. Nakati yote, ça fait partie quand la mission. Non, c'est pas maman. Oui, c'est vrai, il y a des femmes qui dotent. Oui. Mais on ne peut pas changer la culture d'un peuple. Yes. Parce que l'homme makiadi na oya bengela kibiso Mario. Mario ezalaki mwana mwasi mutu akenda ikobala mwana mbali te. OK. Suka na yango ezalaki nini? Na lembi. Na lembi yo. Mes abonnés, je vous adore. Na lembi yo. Pourquoi? Parce que
alingaki alakisaki ye aza mutu ya mbongo. Ake kobala mwana mobali. Et puis mwana mbali nini ake kobala? Abali étudiante parce que aboyi ba oyo bazotia ye na nzela mwana mwasi te eloko wana na moni eza malamu te mwasi na ngai zonga na nzela mwasi amoni ke non oza contre succès te siko ake koluka Marion na campus. Suka na suka mwasi asobaki nini na lembi. Na lembi yo yango na tozoloba ke mama mwana mobali azali tata. Mwana mobali azali noko. Mwana mobali azali mwana na biso ya mobali oyo toboti. Mwana na mobali azali koko na biso parce que na kati ya mabumu na biso toboti na bana basi na bana mibali. Mwana mobali azali oyo atelemaka liboso. J'ai dit oui, c'est vrai basi ba telemaka mais mboka nyonso soki bana mibali ba telemi e bangisaka. En grand caractère, Madame Georgine, osali ko définir mobile local la demi-dieu. Oui, azali demi-dieu. D'accord. Parce que la Bible appelle le but que créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et na mobile nde sika ba ke kozwa côte. Bazimu tute koti ya mutute, bazi koti ya makulute, bazi na katikati. Esika kutu batuba ki peye su likonga te, ezalaki kaka na kotu wana, esika vide wana ezalaki wana kotu nde esika batuba ki yesu likonga, pour que ayoka pasi koleka. Pour dire que moi na mobali, azali nzambe ya muke, azali tata na biso balobi soko otosi penani, Nzambe parce que hiérarchie wana Nzambe nde mutu asalaki. Merci beaucoup Madame Georgette. Je crois ba téléspectateurs na biso na babonné na biso baza d'accord na réponse aux oyango. Na zongi na sima peut-être je crois ba te belé batunaki Jika pourquoi pas tu n'as pas commencé par là. Maman, comment c'est fait qu'une femme défend un homme? Comment tu as commencé ça? Merci beaucoup, maman. Nasepeli pour Namtuno Tuningai. Je dis merci beaucoup pour la question, madame la journaliste. Et Bandeli, d'abord, j'ai vu comment, quand Ndengo lobi que moi, si à quelque doté, moi, n'ambalite. Mais quand on a quelque kuta na bawenze, basi bazo finga bana mibali na banzembo. Hein? Madame. Merci, maman. Il y en a beaucoup de femmes, s'il vous plaît. Je sais. Vous êtes dans votre droit. Il y a beaucoup de femmes qui sont là-bas au marché. Na ba propre moyen na bango bateka ki maputa na lobi malembe po balandi ba yokate. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Mais na lobi boye. Na bandai kotanga place moko balobi ensemble. Oui, nous pouvons. Yes. Et longo tokoki ko sala nini, tokoki ko tonga. Elongo tokoki kotambola elongo tokoki kosala makambo ya minene. Mais même ceux qui na teki liputa na ngai e utaki na famille na ngai mais tant que mobali wana yaki ko bala ngai. Na ye na ndako na ye. Eza entreprise non? Esengeli to valoriser entreprise wana chef ya entreprise azali. Mais na soki nga na bandi ko lakisa ke non ye aza chef d'entreprise te chef d'entreprise ezali ndengai. Entreprise wana moye kende liboso exact. Et koufa. Quel que soit liputa. Mais pour des raisons, balobi moi si amayele asala kanini. Atongaka. Kotonga ça signifie quoi? Eza moi makambo mususu o eza ya arrangement na biso na kati ya ndako. Là nous sommes toujours pour nos téléspectateurs. Tozali ne bandeli ya likanisi oyo mama. Out awa alongoli yango wa tozana kati tolongo ete poto sauter na question tozaka kawana. Oh, makambo eza boy. Mais na société nini o tozo tonga. Ya ba photo sala nini to soki kutu afinga ka mobali na yo komona bakokangela ye ba amande. Bakangi basoso. Okomona mwasi wana akotambola elongo te na ba mama mususu ya mboka. Bakobwakisa ye pourquoi parce que azalaka na limemi ate na mobali na ye. Et kotinda ke mwasi wana sala nini azonga na nzela a changer. Na kanisi lolenge wana otobandai ko bakoko na biso babando sala na mboka. Na bien biso sikope tozui mukumba ya kosunga bandeko na biso na Kinshasa. Na poto na Afrique mobimba oyo bazomona bana mibali lelo lokola bakomi biloko ya pamba. Entre temps mwana mobali wana soki ye azate mwasi azaka ka ye moko
ça signifie que mokili mobimba esali nini ekufi parce que tokobota lisusu te. Merci beaucoup Madame Georgine. Ba étoile na biso bo comprendre esika likanisi ezali. Madame Georgine, comme eza première fois toyambi yo na kotuna boye. Mbula boni to bitumba boni obandi kobunda na musala oyo po to elonga to otatoli na elonga te. Merci beaucoup maman journaliste, merci madame la journaliste pour la parole pour namtuno tuningai. Oui. Na yibi keza combat. Yes. Na kati ya combat to bandaki depuis 2017. Oui, ça fait longtemps. 2017 ndenge to bandelaki yango d'abord na ebandelizalaki pasi. Pour lobelake bana mibali pe basalaka bango mabe na bana basi. Parce que mokili mobimba ezalaki déjà koloba mwana mobali nde mutu mabe yende mutu mabe. Violence faite à la femme. Violence faite à la femme yende bourreau yende mutu mabe yende satana yende mutu atungisaka mwana mwasi. Même mibeko ekomami même onipe a définir yango comment mwana mobali amonisaka mwana mwasi pasi. Tango to bandi kolobela yango ezalaki pasi pour que batu bayoka biso. Même bana mibali bango moko bandimake ya solo bazwaka ba maltraitance. Basalaka bango mabe na bizaleli ya bana basi mususu tolobi bana basi nyonso tout. OK. Bana masi ya malamu bazali. Okay. Mais lelo mama na ngai Judith baza isusu mingi te parce que influence ya internet ya tok oyo nyonso tuzali komona ya ba telefone ezosala ke influence ekomi makasi basi oyo baza ya malamu ya qualité ya malamu ya mutuya ya koyeba ko jouer rôle na ye na kati ya ndaku mobali pe jouer rôle na ye baza lisusu mingi te. Ne esika wapi tobandaki mena kobanda wana tozoleka na ba émission tozo sensibiliser ezala na mituka ezala lolenge ndenge oyambi ngai awa mama na ngai na ye tango tozoloba ba étoile na biso bazoyoka biso ba mususu babandai koyeba te bakomi ko comprendre oui ya solo makambo bana basi basalaka biso tomonaka lokola eloko ya pamba nzoka nde epenalizaka makambo ebele moye batu bakende liboso ezate parce que violence soki na sali yango muninga yeba ke na bebisi atmosphère wana même esika azokende na musala okomona ke musala mokolo wana kosala ngo malamu te. Maman Georgine, merci beaucoup. Au monite ke mibali nanu bango moko lokwa ba se senti ke baza coupable batikali koganga te ke ba violaka bango. Mais ndenge tondimelaki kaka ngambo moko depuis tolobi non soki tolingi tobundisa bitumba oyo tozala juste justice na biso eza ndenge nini kolakisa ke bana mibali pe tosalaka bango mabe. Merci beaucoup madame Georgine. Émission na biso ekobanda kozwa kangonga mukete et ngongebelete pour permettre ba témoignage. Les papas, je vous en prie. Ça c'est votre émission. Na lingi vos contacter biso ebele. Peu importe place au kolanda émission oyo. Tu te sens que non tu es menacé. Appelle-nous. On va créer un groupe WhatsApp uniquement pour traiter vos questions. Uniquement pour traiter comment nous pouvons vous aider dans la station Boole Kananango. Ce n'est pas seulement Bissonde Tozaba victime. Vous aussi, vous êtes des victimes. Cette émission est pour vous. Cette association est pour vous. Tu es un homme. Je t'invite de nous soutenir. Je t'invite de regarder et de partager. Il y en a beaucoup des hommes qui souffrent. Madame, est-ce que tu peux nous donner un exemple? Il y a souffrance, il y a mobali envers. Il y a souffrance, il y a mobali envers moi si oiseau là que ça y passe. Exemple moko. Merci beaucoup maman. Na pesi exemple ya kofinga. OK. Batanga mibali batanga peyo. Eloko ni nozanango. Na bandai koyebisa batuke. Pour que mobali abeta mwasi na ye la violence physique oyo tolobi ya makofi. OK. Esengeli maloba ya mabebi manano liboso. Kaka mobali auti na musala mama na bino aza wapi? Parce que mobali nyonso ayebi ke mwasi na nga tango nazozonga awa. Oyo nyonso na ndiraki journée mobimba bagangelaki epa ya chef na ye asalaki erreur na musala
ndenge nini des fois aliena noté tout ça malgré que lelo ba maman ba démissionner ba papa ba komi kolia na malewa te ba maman ba mususu ba récupérer situation ya malewa prochainement petit à petit. Alors mobali wana tango azotuna mama bino azawapi otunelanga nini nini yango ya sachet ozoya nango bien nini yango hein yo bao ya libanda nde mutu bao mono mobali est-ce que yo za mobali na yebisio mama Judith na mutu apesi yo mbata douleur wana ya mbate ekosila me maloba mama auti kozongisa kopesa mama Georgine kotana na muzindo mwasi wana azwi courage wana ya koloba bongo eza po ameki mwa muzindo ya makasi kuna monike azambwa ya kopale te mama na ngai eza bongo te mama problème eza nde nini po soko zambwa ya kopale nde mwasi akobimisa te mama na nga nazoloba malembe po baabone bayoka te na ngai mpe nalobi na makasi oyo lobi malembe nga nalobi na makasi parce que soki azalaka mbwa ya kopali mbele olingaki ondima mbwa ya kopali te mwasi ya kopali nde alingaka mpe mbwa ya kopali mais soki mwasi aza ya makasi akolinga mpe mobali ya makasi na mpe bayebisi biso ke nsima ya mobali nyonso mwasi ya makasi azali mama Judith mwasi soki amiyebaki aza nani akoki meme kobunda na mobali te alingaki amitia na esika na ye ke aza nani mpe atikali na esika na ye parce que lui-même ya wana nde place oyo nayebisi yo ke mutu azotuna alobi est-ce que omoni parce que lelo eza kabelo bato baolengela na shawama le fait que mobali ya iPhone amemi yango te Pro Max parce que mobali aza na makoki wana nano te ya kosomba biloko wana mena ye amonaki yango na voisine na bango olie kutu aya azela nano papa prochainement soki omoni ozwi mwa mbongo nga namoni pe iPhone kuna epa muninga na ngai memeno kaka réaction ya iPhone wana mbala moko na mutu na batuni ye mama aza wapi chagrin oyo déjà murmure déjà motema ya mabe déjà aza nango ifo kaka azala lokola parce que biso basi tolinga comparaison nazala lokola tel kuna balambaki boye biso nga pe ifo na lamba mbala moko réponse azopesa papa mais papa pe ndenge nini ngai yo naomona pasi kokende koluka banda tongo komona ye na des fois saki na mutu bama po batu baya kolia na ndako amoni pasi peut-être azoya na 5000 na ye wana na 10000 wana ye wana po basala quelque chose parce que mboka eza na pasi tolia mais natala réponse ezobima otongi obi obomi otongi okoki kotonga to okoki koboma mama place wana ya nolinga ite omundi tango mwasi alobi longolanga kuna libanda nde bazomona mutu est-ce que oza eloko oza pena mbwa kopale elobi mingi mama kota na muzindo tolobaki awa eza tolobela nyonso tokobomba te tokota na muzindo mbwa kopale je kwa mama oza comprendre ngai ti nazoboya kobimisa makambo ebele nandimi na boite nandimi yo muntu ki mosa traiter mobalo za kwa kopale eza profond mama si nalobi boye koko na biso abi soki omoni ça ne va pas même na mbeto par exemple soki obengi mbo akopali peut-être na mbeto te nani akotrouver solution pona esika wana kaka yo mwasi kasi soki mbo akopala ngupe yepe aza mwa ngulungulu na kipe ndenge ni te mama Judith na yebisio atangulungulu wana lokuta soki bolamu mabe babengana kango na mabete mabe babengaka nango na kosala bolamu tango mutu asali yo mabe me yo osali ye bolamu na yebisi yo mama Judith otongi ye na landi ndeko na biso Gandhi azoloba nini eloko nyonso tokozwa na violence yeba ke lobi violence mususu ya makasi ekoya ekobotola yo pe eloko wana oyo zwaki na violence parce que ngai en tant que mwasi soki na sali mobali nanga mabe
na violente ye na yebisi yo boye lobi nake koluka mosusu te okomona ke oyo nake koluka wana akosala ngai ekoleka na oyo ya ngai nazalaki na yasalaki ngai siko nazwi nini na kati zéro. Pourquoi? Parce que na botoli na violence ngai pe violence mosusu ya likolo ekosia kosala nini nalingi na pesa exemple mosusu olobi mo exemple moko nalobi boye tala tuna ba mama nyonso tu basala misala est-ce que non pona nini balakisaka te parce que mbongo mwasi mobala yebaka te po akopesa nga mbongo na ye te maintenant ce tango yo sali bongo yaye ifo ya na maboko na yo mais yayo olakisi ete omoni te ke eza pe discrimination eza pe ba préjugé ya kosala ke nakolakise mbongo na ngate parce que ye ako risque abomba mbongo na ye eza préjugé okaniseli mutu des fois makanisi oyo aza nango te osali nini olatisi makanisi ya mabe te mais tango olatisi makanisi ya mabe ozomona te ke makanisi wana ekokoma réalité yo moko nde mwasi obandi nango bakolakisa biso totikali na ngonga mine to 4 minutes mama nalingi na cité omoni te ke okolobelaka mibali trop mingi pasi pe ba victime bakobetaka bango bakonyokolaka bango yo poza mwasi kota penza na mozindo tala likambo malamu mama na ngai na boyi te mama Judith naza mwasi peut-être nakoki kozala pe victime na yango yes mwasi moko te na se na moyo oyo ebele ya basi tozali oyo akoloba ke nanu akutana na violence te nakosi mais est-ce que tokobanda kaka kotourner na place wana oyo alobi ngai te oyo wana nde mutu asali oyo wana pe alobi ngai te mwasi alobi ngai te mobali alobi mwasi alobi ngai te nyoka te or il y a condition de vie. Merci beaucoup, maman. Tu as beaucoup parlé. On nous montre, ça nous reste 2 minutes. Na 2 minutes, wana tozoko tambala moko na sujet na biso ya malasima. Cela veut dire que non introduction ya prochaine sujet na biso. Maman, pour une femme qui contrôle le téléphone de son mari et cet homme dit que non parce que au contrôle kinga téléphone ozunga lokwa mwa muke na boyo. Tu donnes la raison à qui? On va développer, c'est long, on va développer toujours la violence faite à l'homme. Merci beaucoup. Ce qui te peut si réponse déjà, na minute oyo. Ce qui m'a balé na boye à cause na raison, to cause na raison. Kasi nde na lingi na loba ke tango to lobi ke violence ezaka kana ngambo ya mobali te eza pe na ngambo ya nini ya mwasi. Mais kasi ngana kocha ekenge na telefone nako batela ka territoire na ngai territoire soki obateli yango malamu te territoire soki obateli yango malamu te nyoka kosuwa yo ambo oui parce que tango tinki matiti na kati ya territoire na yo tango tiki banyama ya babotama na kati ya territoire na yo ozomona zamba babandi pe bakota na zamba wana te bakokende koboma nani bakoboma kaka yo parce que otiki territoire na yo wana ozosala nini ozobongisa yango te otali kamera na bosembo poto sukisa olobili loba moko pour l'épisode ya lelo na était aujourd'hui c'était l'introduction amen prochainement ekozalo pesi mbwa boyi parce que awa ezali to lobela nyonso tokobombelo côté na oyo bomana kina kata chambre tokobimisango mwana mukiaza te otali kamera na bosembo lobi soki pesa na batumi baleto misato kuko pesa mbote ya mbongana zo maloba o lobi pe opesi bango mbote na pesi bana mibali nyonso mbote oh là là quel oyebisa bango kai bango nde batata na biso bango nde bakonzi na biso bango nde banoko na biso bango nde bana na biso parce que rôle ya mobali ya liboso c'est protéger la femme abattre la mwasi na pesi pe ba mama mbote pona nini parce que ba mama ma mama mwasi ya mayele atongaka mboka mwasi azoba salaka nini abomaka soki lelo mboka na biso ezotambola te malamu okotala ke à la base biso ba mama tozana kati na yango des fois même totindika ka papa na biso akende koyiba atonga immeuble
mais entre temps tobomi boni nde esika wapi napesi mpe bamama mbote association eza ya biso nyonso tozo lutter contre la violence nyonso vous lancez les numéros de téléphone. Téléphone na biso ezali 080 88 84 148 tozali na njili action pour la lutte contre les violences faites à l'homme par la femme poto sangisa nyonso mibale pour que justice soit faite. Nandimi basi bazokufa mibali pe bazokufa mais mibali ya mibali yebanaka nango te po mutu akolobela bango azate yango wana pe biso toye tolakisa oye e bombami ya bamibali pour que ensemble na ya bamibali na ya basi tobundisa yango po tokende liboso. Matondo mingi madame Georgette okopesa bato mbote olobi opesi mibali nyonso na basi mbote. Na mbote na pesi bango nyonso mbote na pesi bato nyonso tu bakonzi banani tu ba policier tu bato bana Congo nyonso tu na lingi bino mingi. Bana ya Afrika nyonso bana ya Europe nyonso. Liboso ya bana mibali tokoloba ke opesi bana mibali babengo molobeli na bango. Mama ya bana mibali ya porte parole ya bana mibali. Merci beaucoup maître avocat ya bana mibali. Fabrice Mande zom selanga caméra to komi na suka lelo to yamba ki mettre avocat ya bana mibali a se porter garant lobby à partir ya lelo akolobela bana basi te po bana basi balikisi. Je vous jure ngapeda da taifa na se retrouver na kati. Je vous jure ngapeda da taifa na ko bandolobela na ngaka ba mibali o ata bolobi ata bolembi. C'est pour cela je vous dis si notre émission est sepeli sakiyo tu te trouves que tu es un homme, tu es menacé, tu as un problème, contactez-nous. Seulement avec le numéro de Jika, même le numéro que la dame vient de donner. Il y a les gens, au bakokota contact na yo, pour qu'on puisse ba conseil. Na place au divorcé, messieurs, il faut aucun déboy. Na place au salaboy. Est-ce que nous pouvons, nous pouvons parler avec ta femme? Ok. Est-ce qu'on peut essayer? Pour ne pas aller au point de divorce. Je vous jure, divorce, ce n'est pas quelque chose d'autre que la tolo. Je vous adore mes abonnés. Abonnez-vous massivement mes étoiles. Aimez, likez. Cette émission, ça va se passer chaque jour, chaque samedi à partir de 20h. Heure de Kinshasa, 19h. Et 20h de Kinshasa, 20h de Paris, parce que Tozaka air Mokona Bango, 20h de Londres. Je ne sais pas, aux États-Unis, et ça, air Ninité, mais et comment d'akoleka chaque samedi à partir de 20h. Je vous adore. Fabrice Mande, ingénieur Moko Kenda Sango, na pesi mbote, pour Andimaki Kozala na sima caméra malgré moi, pour réaliser émission oyo ekomela bino na bandako oza mobali voici to komi na porte na bino bas mibali ya poto boko sepela parce qu'à partir de émission oyo toko yamba ba témoignage na bino olingo sala témoignage ya vina yo salela biso vidéo tindela biso na numéro na biso ya WhatsApp ya chaîne toko zo vidéo na toko tinde ko zala témoignage en tant que mobali oyo azala ki violenté par sa propre femme ou bien na bana na ye. Je vous adore. On se retrouve prochainement. Ce qui est sous ma scène, bye bye.